mais le quoi je ne pas comprendre il y a ayaki ake kusala bulu na iko na kula kusabana bana ya kungu ba mune ba kufuta mafungu ya Afrika eti kulwa bana ya kungu ne ba kula kusa Afrika Afrika ndio kula kusa moto mbiba biso ne la pesa philosophie ya sika technologie ya sika parce que la technologie est une des ça la destruction des outils orientation ce n'est pas ça c'est toujours détruire la nature détruire la c'était pas comme ça les gars la vie ça va qui va bien comme exemple est-ce que la législation est climat donc ça va nous faire de que c'est bien à quel point Mato, donc pays m'a évité ce que commis la soupe que vous avez au Canada. Alors donc pays bitaka. Donc pays c'est qu'on canta na mama tata bande koto pesa utawiti hier. Ngoto sukisi na utana bilo Congo wana to komina suka vraiment uta ekumani witi malumboka. Matondo mingi na sepeli makasi ko sala débat bureau désolé débat beaucoup assez profond mais zali passe mingi na pesi matondo mingi na bandeko nyonso oyo bazwi patience ya koyoka biso tikino ntango oyo nazali kaka na biloko mibale na koloba nalandi invité na biso ya mokolo lelo oyo aye ko défendre mais na ye ko comprendre na suka aza quand même moto oyo aza ko comprendre que biblia eza na ba erreur eza na ba anachronisme eza na bisanzi eza na makambo ya pambala mingi eza na kati na biblia wana à reconnaître yango et c'est précis quand même. Et c'est président quand même parce que c'est une histoire sale, c'est une histoire faite de beaucoup de génocides. On voit par exemple Samuel, Nenge Azali Kokange la Saoul, Tango Aboyaki ko refusé, ko génocidé, Basi, Oyo, Akenaki, Kubunda, Bitumba, Naba Philippien. Donc, à je reconnaître quand même que Bibi Ezali n'a pas. Histoire moko oyo ezali vraiment pour la kisake ba peuple wana bazaki ba peuple barbare. Ça c'est bien. Regret nangai kaka ipai na ye mais eza ibandeli eza bibi. J'espère que Katanza bien pour resungaye azali na complexe d'infériorité. Azana complexe. C'est dans le retour peut-être naïveté. Oui, la qualité de comment on radio polele, tous allez Matondo. Azana complexe d'infériorité vis-à-vis à Blanc. Naïveté, naïveté aux États-Unis, à Moni à métro, à Moni à Boeing 747, à Tamoni à Silicon Valley, à Libaburger, tout ça. À Moni à Moni en tout cas, très impressionné, donc à changer peut-être la nationalité, à Moni Penag et Motumou, dans un Zoba. Mais dans un espoir, dans un il dit que moi, dans un boyau, a été moi, nous, a été parce que c'est honteux pour une père de parler comme ça de sa propre race devant moi, Nanaye. Moi, Nanaye, n'a évité ce qui a la fierté un jour d'être africain et de pouvoir rebâtir ce pays. Là, Nazari n'a pas, Nazari n'a pas, tout ça responsable. Aujourd'hui, avec la culture négro-africaine où nous avons, nous avons très fiers. Moko aza kolinga kosala médecine, mosusu aza kolinga akende ko rebâtir pe bamboka na biso et puis si bango sentiment ya dignité, vraiment c'est un message qui porte, c'est un message que naza ko recommander na ba ndeko na biso so na Congo baza na fierté, ba histoire, ba ko kozala na lenge ndeko na biso azalité, aza ko mona kaka ba aspect négatif na kokoko na biso, ba kokoko na biso ba ibangi le côté. La momification au lieu de Salamine en Égypte, nous avons même la momie à Ramsès, la évité ce qui façon de momifier Wana et Zali Manoir, ce qui les lois de les bazar en haut. Et Zali Mawami, comme on a méconnaissance, il y a histoire, il y a motif de Boye, Kassimale me malé à Boye Banaïkaka, parce que mon dit, Azana moi, sentiment, il y a orgueil, il y a Okanisaki Ayebi, Nzongane Ayebi n'a été.
et puis azali ko-insulter ma maman naye, azali ko-insulter ma grand-père naye, oyo bafundaki oyo bapesi ye mpenga oyo aza nango lelo, oyo bapesi ye kombo oyo azali nango lelo, tulokola baléopold bayaka na mboka na ye, bakataka bakoko na bango maboko mpona bakautchu le caoutchou du sang, lelo bamindele bango bakomi kosenga pardon. Mais voilà un noir sur le plateau, il y a des radios sans rire, azali ko exposé médiocrité naye, mais pour la lipisaye, même Jésus a beaucoup de choses à étonner. Ce qui Jésus a choisi qui vivant, entendre parler pour pouvoir savoir que la race noire est inférieure. La race noire, les alliés race monde qui moudi, les titatans ça m'a fait ça qu'ils vont mailler l'été, même yo choix pour regretter. Parce que je ne pense pas que Tatan Zambé il nous a pas toqué de quelque chose. Moi je refuse de m'inscrire dans Buzoba Tata Oyo. Là je refuse vraiment. Je pense que je suis un homme intelligent. Un accident de l'histoire qui nous a bloqués pendant 5 siècles. Mais aujourd'hui, nous avons juif qui se réapproprié qui fierté na bango na Babylone na déportation, tout le monde qui va Némi va télémaki, tout le monde qui va Zacharie va télémaki, tout le monde qui va Zérobabel va télémaki, tout le monde qui va Estrade va télémaki. Les lots que nous sommes au télémaki, dans les souliers à Tata Nzambe, nous allons rebâtir l'Afrique avec ou sans vous. L'Afrique sera rebâtie. Mais j'espère que je ne sais pas si tu peux regarder ton fils et lui dire ce que tu as dit aujourd'hui. C'est triste et c'est honteux. Aujourd'hui, comment la démonstration de la médiocrité de l'homme noir, comment nous pouvons espérer faire quelque chose avec des gens complexés jusqu'au moins les lumières. Donc, aïe l'histoire, aïe sans rire devant la plateau de la télévision, on est allé devant Baranaye, devant Matébounaye, insulter sa maman, insulter ses grands-pères, que Dieu te pardonne. Matondo bige kumali weti siko tosukisa na mutana bilokongo peswa maloba kongo tukakosukisa na bitakana mula zongi alors mutana bilokongo ilobano asuka pona mkolo ya lelo olubigo matondo miki mpona ngai kopele mobala ya solo na komema bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso na koyebisa ete ezali na biloko oyo badefaka na oyo badefaka te okoki kodefa na yo elamba soki oza na elamba te mpona kokende na fete okoki kodefa na yo motuka soki ozali na motuka te mpona kokende bisika yo olingi kokende okoki kodefa na yo ndako ya kolala me ezali na babiloko oyo badefaka te po nzambe badefaka yango te culture na yo badefaka yango te. Alors yango mondela yaka na mabele na biso amebelaka biso biloko misatu oyo ezalaki politique na ye, science na ye et puis religion na ye. Me bakoko na biso bamizalelaka na yango deja. Bakoko na biso basalaka kaka erreur ya kokwaka ya bobiso mpe kolanda ya bobango. Et voilà tambalaki ya bobango biso tokomi le plus misérable na monde. Mais oyo nyonso tozali komona lelo ezali oyo basala biso oyo bakoko na biso bandima oyo biso tozali kolanda yango wana tozali komona lelo. Balobi le passé a préparé le présent qui est en train de préparer l'avenir. Passé na biso ezalaki glorieux ntango bamindele baye présent na biso ekomi médiocre. Mais tu as abandonné biloko ya bamindele po tozonga na passé na biso et puis tokozala futur beaucoup glorieux. Bas chinois, en 1974, le Congo était plus que la Chine. Parce que les Chinois, mais la Chine est comme un pays développé. Les Japon, c'est la même chose.